c'est clair sur nos années. Est-ce que nos autres sont bien? C'est la fête. Bonsoir, bonsoir. J'ai la perception à Bambou.
Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous tenons depuis un moment à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie de célébration de mariage de M. Simon Bissadini avec Mme Soraya Moleka, et ce en dépit de vos multiples occupations. Ainsi, la reconnaissance des nôtres. Souci, avant toute chose, nous nous faisons le devoir de pouvoir présenter nos atouts du programme de la cérémonie à la petite assemblée. Et c'est envie de permettre à tout un chacun de nous de se récapituler par rapport au déroulement de la dite cérémonie. À cet effet, voici comment se présente la charpente de notre programme. Pour votre gouverne, les mariés sont déjà dans le mur, d'où, dans quelques poussières de minutes, nous allons assister à leur entrée dans ce beau cadre, et qui sera tout de suite talonné par la prière de circonstance, après quoi nous allons passer à l'étape de présentation de mariés, des parents ainsi que des parrains. S'en suivra alors l'étape de l'exhibition de pas des danses par les mariés, suivie de celle de remise des cadeaux nature comme en espèces prévus pour la circonstance. Et tout de suite après, nous allons passer au self-service. Donc, nous allons déguster ce qui a été préparé par rapport à la cérémonie. Et durant le parcours de la cérémonie, il y aura bien évidemment une surprise qui nous est réservée. Et après quoi viendra le bal dansant qui va nous mener jusqu'à X taille. C'était là le bref programme de notre cérémonie. Bien, à présent, étant donné que nous sommes dans une soirée d'allégresse, ne revenons jamais deux fois dans la vie d'un couple, j'aimerais à ce que l'Auguste puisse communiquer avec moi, question d'accompagner le marié pour que la réussite soit au rendez-vous dans cette soirée. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que l'on fasse du bruit dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes marqué? Maintenant, les amis, ils font des anachams. Pour la chambre, on a à salle. Donc, le roi, quand la chambre, peut sentir que vous avez marqué. Avant que vous remettez dans la logique à votre centre-ville, vous remettez un coup de beauté. Marqué, qui est devenu par maman Sogi. Voilà, nous allons accueillir en premier lieu le monsieur, celui-là qui s'est senti capable, celui qui a rêvé hier et qui a aujourd'hui réalisé le dit rêve. Avec votre permission, je vais vous prier de bien vouloir vous lever. Question de recevoir donc ces beaux cadres. Mon papa, je fais ma samba. Mon papa. Nous
Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa onanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya motima ba efasa katiu. Soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa onanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya motima ba efasa katiu. Soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa onanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya motima ba efasa katiu. Soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote onyuso yanga ekosanjola mokonzi oyandi maliwa onanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh bilembo ya motima ba efasa katiu. Soki ote masia nangaye nakufa kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina beba kalao. Soki ote masia ndenga yoyo esina kufa kalao. Soki ote
Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao Soki ote masia ndenga yoyo Esina beba kalao Soki ote masia ndenga yoyo Esina kufa kalao Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao Soki ote masia ndenga yoyo Esina beba kalao Soki ote masia ndenga yoyo Esina kufa kalao Soki ote Onyuso yanga ekosanjula Mokonzi oyandi maliwa onanga Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motima Ba efasa katiu Soki ote masia nangaye Nakufa kalao Soki ote masia ndenga yoyo Esina beba kalao Soki ote masia
Bakele bongo e bakele buta. Bakele na balo. Aïe, bonsoir. Paquet, botondisa ngo ebele tonde. Botondisa paquet na balove ya minene. Aïe. Bali c'est plus là. Ah ouais. On peut la balaki. Il y a des gros chauffeurs là. Yo bona massa. Mais les gens là même porter là. Les gens qu'on a même pas porter dans la salle. Après on va taper même porter là. Les jours là il y a même chauffeur. Grave. Il y a pas de la mi à baisse. Bonsoir ma famille Libota. Merci. Bonne fête d'avance. Merci pareillement. Oui, j'ai dit bonne fête d'avance. Bonne fête d'avance. Tu vas aller peut-être quand tu ok, les Kamba. Bosa à la centre. Bosa carnaval. Oui, d'accord, on a calme. Bosa va défiler. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh là là, c'est trop mimi, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et là, d'abord. On est belle. Famille des Bota toujours. Elle est belle, hein? De rien, Bénédicte. De rien. On a fait à notre famille des Bota toujours. Merci. On a problème, hein? Oh là là. Avec le accès à ma collègue, il y a ma Mamundaya, on te demandait. Elle est là. Mamundaya, Mamoumou, elle est là. Voyez pas d'ailleurs. Toujours dans la fête, il y a Major Kizalini, notre producteur de la Bali. On va aller à la naïe. Oh, qu'est-ce que je ne pas Major?
bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika tokanisi na peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te